Merci beaucoup, bienvenue sur la RD Congo Info.net. Tout le monde est d'accord, comme on l'a dit, parce que Panabiso va tout bazala déjà d'accord. C'est bien moi votre MBSFD Gradi Mouya Ibenge de la presse congolaise. Balobite avantagé Bozoa Pika na RD Congo Info de Bozoa Bataboui. Alors le local système analyse neto mesana au kota kota na bisa bino que non Gradi Mouya sans limite tout kota partout parce que accès Zali. Merci à toi grand prêtre César Ngadi parce que au PC accès belé belé dans ce toqué porte kota directement parce que to na mutu akanga abisote wa empêcher abisote côté siko to lingi ko côté siko to na poso au kota. Vraiment to la sincère ya ko remercier toujours grand prêtre César Ngadi. Alors lelo c'est déjà bozo yo kana moi c'est toza na cabine de santé wa pesika héritier Watanabe balobi Gogan Motayambo le monsieur le chanteur sika répétaka bon sika biso tozali toyene ingénieur qui est la zola balobi la taille ne fait pas l'homme mais boulot moutou toujours au sala donc toyende na ye que sika héritier Watanabe azo répéter chaque mercredi de 17h30 à 20h30 alors toza on a to écouter la comment azo répéter comment maramongo zo déroulé et lelo za première répétition bana disque bimi et za première répétition bana héritier Watanabe outi poto à Kitina Kinshasa donc yango tolobaki na vitesse ya jeu na vitesse actualité toko zanga te to rater actualité o ndeto kitaki na ingénieur qui a la zola to la sabana poto nyoso bo mesana kolinga héritier Watanabe bo mesana otala héritier Watanabe bo comprendre que non RD Congo Info.net et ça on a toujours pour na ko la sabino actualité nyoso o ezo senga na temps réel même Milinzemba na Londres motema tous pepele mbetolo o comprendre que toza toujours on a la sima ya actualité pour na ko la sabana poto nyoso que RD Congo Info.net c'est ça la musala kitoko pourquoi pas to kumisa yango pourquoi pas to loba yango merci à toi Louadje masana moko ya kati bureau na ya kati mdanga ya kati Louadje na pesio ba mbote siko zali Donald Kachuva na pesio ba mbote balobi Motayambo fana yambo Donald Kachuva na pesio pena ba mbote belé mon vieux mon pire vieux Jimmy Belaou yo na oboka obongo na lobaka na yo za prêtre responsable Jimmy Belaou na pesio ba mbote ebele mon vieux Rex Mbuluku na kati ya Suisse bambote belé et pourquoi pas Kabaka Bangu Chikuna les champions Dieu le Père tout na ngolo bi mais Gradimu ya mambo héritier Watanabe bezoke neneni yo no mona ote donc yango na bena sala kabwe pona sepelisa Dieu le Père Glody Kuma c'est Nzamba Norvège et balobi to kota na kati ingénieur Kelly qui ala to kota na kati ka ndeto mesana total nanu masolongo héritier Watanabe bezole kanengeni ni ba fan tout ya Gradimu ya na pespino merci parce que bokangama toujours collé serré na kati ya RD Congo Info pour na otala Gradimu ya et ba consœur na ba confrère mususu balobi ba surprise a bien dans mois de décembre bokangama ka na kati ya RD Congo ba surprise ezoya merci vraiment tokotana na kati ingénieur Kelly tota ndenge ni makambo zotambola pinga na to se retrouver ka esika oyo Dans la vie, c'est l'essentiel. L'équilibre bien sauter, mais si pas vite obligé. Avec tout de même, comme Watanabe. La
Simbi na zolela yo, Simbi na olela. William Ortega na zolela yo, na zolela bébé. Hervé na zolela, na zolela yo, Deji na olela yo. Natika komelela kara papa na tianara nasina lela lela minyo chie mitili kalinga yo minge chimka begele mando ye baka kala kena lula yo mando kopena akela ka yo anamu kesaba tresore simie anamu kesaba anamu kesaba tresore pepe kami kolabangula basasa kozala kambule na maiba akoma koluka inamovible Pierrot Laguerre qui va caler Kélinta Michel Champagne Éric Bourdieu Abdaliloma Éric est dans le temps il a un temps de mon cosson Kabita Papa ma vie n'a marqué vie et pas j'achète ce body et pas c'est là. Viens l'excellent. Yo,
Kaboina soye wapye Denis Christel Monabea Sokelo mifoko kisala Bakako yana pokwa Apesa nga bolingo na zansirke Le téléphone, mais le téléphone très sans lui, mais ton amour les empêche manière. Le lit de mon cœur, pour Daniel s'assurer. Loin de caillou, au contact de l'amour, tout cela devient. Content la bouche, c'est content du corps. Or moi j'ai eu des miens, les choix de mon cœur, mes amis pratiques, grâce à tout la maman d'Anna. Souci, les champions, Arnaud Abbas, Sassou. Mon conseil, laissez les chanteurs. Pour les mères et pour les filles, tiens-moi la main des miens. Car demain nous appartient. Tu pénètres mes sens et mes sentiments. Jean-Claude se passe à salle. Miyembe chante pour Tia Kokobo. Yanga ne se le peta pa bakwen na ba bote. Ese koma ya pale kikia bongana dani. Chéri nanga na eba kati ina masala kana ngako na yasilisa makosa kwa silika devant yo. Na kama kasoba na bolingo. Ya matinda ve ese ni batili kabwe ya na kote. Oya na kozoni sa mekere. Absence pendant la journée. Je suis scotché. La poule. Absence pendant la journée. N'a comment que j'ai tapé si là-bas. Quand on met ça dans tout un air de bébé. Voilà comment c'est qui nous a rendu. Tenez l'eau sur la mer. Domestique à la belle à deux enfants. Tenez la belle à mon bébé qui dans l'histoire. Ingénieur. Ok. S'il te plaît, pardonnez-moi. Amour, maître de Kabwe, amour.
dans la difficulté. C'est un homme mon Dieu, c'est maintenant. Et ça mange les autres quand t'es côté. C'est le fait déjà. Infraction. Y'a pas eu mal, le quartier est tout beau. Y'a pas eu mal, ça m'a tiré. On a connu la caille. Pour tout le monde, la caille, c'est comme ça, c'est comme ça. On a connu la caille, c'est original les angapira, les aïeux, Molimonanga.
Tomonaki, Tolataki, Mamé Milinzemba à Londres, merci parce que présence à Kinshasa, ça l'habite toujours bien. Là, vous avez compris que Toyaki célébrait toujours. Première concert hérité Watanabe à Betty en première répétition plutôt hérité Watanabe banda Aouti Poto ti akiti na Kinshasa concert na liboso tango a présenté disque na après avoir présenté disque après avoir présenté beaucoup ça ba conférence de presse les lorsque masolo ba rap bandi merci à toi Bernice Tanfiti parce que au Kangami toujours collé sur un gradimu ya ibenge de la presse congolaise Andrea vraiment na pesio mbote babi Andrea na nywana kaka na pesio ba Bambote ya trop Dieu le Père Claudie Koumanzambe à Norvège n'a pas sur Bambote venanga Jimmy Belaou prêtre responsable Jimmy Belaou vraiment n'a pas sur Bambote n'a mon pe ba confrère n'a ba consort bazawa Karine Mokonzi la baronne Grace Temo Adam Siluzolo mon président Tracy Melenga Pro balobi maramon na ba monteur bakoti maramongo Tracy Melenga Pro azawana Juvenal n'a pas sur Bambote belé na moni pe Pegitia ça wana ba vena biso vraiment na kati monde média et pourquoi pas te rendre bango ba respect na lo ba soza vie soza petit soza feti soza master pe oza master donc na pe sibino tout Bambote belé kabaka bangu chikuna les champions Rex Mbuluku on a pena balobi mitema ya gradimu ya balobi lo roi je oza wapi ozoka basango te lo roi je ozoka basango te Dieu le Père otuninga wapi mère et bien sûr que non mercredi à Toya Penana mère na répétition hérité Watanabe quand Nengezaka mon vieux César Ngadi merci beaucoup mon vieux César Ngadi mon vieux mon papa mon tout vraiment merci parce que l'opportunité zaka na gradi mouya merci vraiment ngana bino to kutani na numéro monsieur Sezoya ingénieur qui na sima caméra vraiment merci parce que autant mon gradi mouya tiba héros autant mon gradi mouya vraiment tiba 23h ba minuit tout servi ka ba na potonde ba CP ba mesana ko tinda biso bisiko bango balingaka vraiment je vous salue et bye. MB Congo Info. Tout le monde est d'accord.